Non, les cambo et quoi yo balobi barumo test kumba sara liboso pourquoi pas bazaki na ba problème non batika kotia koma mutu batika kotia koma mutu boso sara batika kotia koma mutu biso voilà ba ranongo ya internet ezanango loyal ezanango ya ba NT sondeni batika kotia koma sara liboso batika kotia ezaka il est temps biso presse à ligne tout le monde a ba comédien pe amo ba sangane ba CP prière biso presse à ligne ezaka elo moko omoni ndeto za to sangana na milimo na milimo. Qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert dans Nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pe kona bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yamami. Toki. Vamos embora. Pangilomba kwanzake. Yanti tena epima kengoso. Epangiambe. Ufufamo. Wale bisola. Vamos embora. Vamos. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nana mela nani, nana mela yesu, koazali, olingo. Nana mela nani.
Angelica ndenge ya tika na okikaki na kati ya matoi na ngai nde naza boye so moinga nde nazali mnoko na ngai ezokauka donc naoki lokwa makile esininga na mai donc naoyeba te navandi na ndako nabimai na ntongo naozonga namuka no bien te semaine omboma naolotaka toolela meme toolela ayebani te toolela kaka naotuna kutu nani na biso nga natuni qu'est-ce qui se passe eleki navandi lelo na ntongo nabimai nazongi ndako nakomi na ndako boye c'est très important. C'est très important. Il faut tout à la statue. À travers statue, moninga oyeba. Ata bosolo la raté oui. Pour otala ndeti bonatongo boy. Na fa na otala ka na lia kutu na lia lipa na me la lipa na top. Na zui maman directement. Na mona ka boy. Na monika stémoitier Angelica la olela. Qui peut dire Angelica, même si grâce à son camarade et tout, qui peut être. Non, mon gars, tu photo Angelica, la gangue, gabi quoi? Angelica? Non, mon gars, qui est mon blonde sur la tiki. Non, mon langina, non, mais la J est couine, na c'est panzani. Tu es tellement quoi émotion. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais grâce à sauter la moutouka. T'es Angelica Koufi, non, Angelica. Angelica la maladie. Angelica to qui est na sangomoro teo. Angelica moutou passi. Angelica ça la chaque jour ba direct na ye. Azolo makambu na ye. Donc j'étais émotionnée. Non, ben les ketchou qui là la bengi dani. Na bengi batu belé. Na kokite na vandi na sela tapi na nga. Ndena okelo mo yepsinga. Telema. Ndena o telema. Na kokite ya sango esali donc mais est-ce que tu boya balobini atiki mwana boti mwana kundeni boti mwana mobali akende kobota toza na hôpital ya nini kibati na komina Kinshasa bota kakawa amisa na bota bota kakawa donc aboti ne peut bien a osala hémorragie na 21 heures j'ai mes mains. Yo.
Parce que l'autre fois, tu as né avec une moutuka, avec une makolo, tu as né. Yo, j'aime une vitesse. Yo, j'aime une maillot. Madame, on va rater, on va fouler, on va moi les rater. Tu sais qui n'a vu sommet avec une azé. Et là, qui te connaît à notre haut pour favoriser car azémi à quoi t'en es payé, mais oui, comme yo. Moi, je me dis toujours, Baran de Zatinate, pardon. Pardon. Lui, madame, j'ai été pardon. Donc, tu commences à aller sur la guerre. Tu sous caractère, tu comptes à la profondeur. La guerre de ça, tu comptes à la profondeur. Parce que tu comptes à la guerre. Il y a mon consomme dans la partie. Total à Naka, tu comptes à Naka. Lui, madame, j'ai été à ma casse. Madame Angélica a salé belé pour na biso, pour na biso salé belé. Non, madame Angélica est belé. Elle est juste tellement. Non, non, pas de cabine. Vous avez beaucoup de la bandade. Tu ressens la biso nyonso. Non, na suka na ngoyi mtanda. Atona mbongo na poste bombango, madame obanda bino pena ba dépense. Yo pour eh madame ngalo kala ngoti moté pas émission la finga ko. Secret na yeka ngala mbongo bola donc madame dernièrement benga Fennec avec un chef Fennec
Et donc on luka na madame Boma. Nebisi madame Boma au moi là tu vas regarder ça nyenge internet de la rabia. Ne boliaka et tout mais il faut la réserve tant on lo bagabani. Donc on ne pas kalatia donc on a changé numéro na WhatsApp na comme madame numéro na sikango et tout donc. Ba consœur, ba confrère, ba diaspora. Teto me kapé ko tchalo la C. Muni ba guerre neti liwa angeke betinga la comité pas ba guerre za ya solo te ba guerre ba biso ba comme sango ya solo biso ba comme sango ya solo neti nga to c'est le émission dernièrement na bino anniversaire à Néné to bengisi Carmel Odia bona ka kwa musée galerie ba seka la bango la banda ko sa mo ambiance mais du fond de moi na la rancune na la guerre mo na ko sana ndeko langa prévenez que Karine ba la tena Angel quand même tane na komi ba mona fulado na perdre. Donc, ça passe qu'au père de Madame Angélica, ça fait vraiment mal. Je vais conscientiser tout le monde. Tolinga la pardon. Évitons nos querelles. Et ça la remonter maté. Ça l'envoie à mon retour. Et ça rappelle qu'il y a ma casque qui a la malade jusqu'à ce point. Donc Madame a choqué. Pas la guerre à Madame a choqué. Madame a choqué. Parmi Batou, Madame Angélica, Madame Angélica, j'ai remis le mât. C'est quand la maman va me soutenir Karine. J'ai remis le membre de l'accent à madame. Madame a dit que ça pour ça la moussano qui toko mais il faut au côté qui professionnalisme, il faut bâtir ça bilo au moins. Donc encourageant la maman belé. Alors on fait que ça la mobo non non dans la joie sur quand au tout ça ka zemba bana donc non pour Madame, ça le belle pour la mission, madame. Ça le belle, madame, ça le belle pour la mission. Madame, ça le belle, madame, ça le belle, madame. Madame Azana au commerce avec un fenêtre à la fois d'abord. Avec ce niveau là, on va la boue. On a peut-être un rose en bas la note mais ta contribution en main. Après ça on m'a bien. Donc on allait mon belle madame Angélique. Quand on a belle ma pour je venais dire sur vous bien ah Nicolas non c'est matin madame parce que même pas toi nous ça a trouvé une mission à madame Angélica donc na YouTube na aller pe na mbongo maman na mbongo maman même na ndako eska ya lofa na donc na benda kwa madame Angélica après ça contribution mamba ya mbongo ya bala na ngai na libala na ngai ya te na bengi ah mais ndeni na libala na ngai ya kitete Nicolas kutanga so esika madame apesi nga so mbongo mususu ayaki na libala te mapesi na so mbongo na cadeau yango donc na lembongo ebele ya mama wana madame Angélica surtout na adai na ba tournage même sala toka ngana wana donc ba makelele na Karina lobagi no biso to bagi mama to ko tango te lobagi madame o asala pour la biso to sala moté moi swana o lela na ba malina apesa pena donc aide ba te belé ya lelo ba misu ba solana ite mais balia mbongo madame Angélica ebele lelo na YouTube ba solana ite mais balia mbongo na ba misu pe ba solana ba de madame donc si 100% t'as 60% na YouTube balia mbongo madame Angélica mais YouTube ba kanisa raté to salaka biso to zalaka ermo boy o sale loko to bengi mutu ta kuna tagi botama bengo tagi boy za na moteke
toza awa kaka na morgue tomoni mpe lekechu na hôpital awa ya côté madame abotaki Angelica na kibati na commune na Kine. Lekechu, mes condoléances. Merci pareillement, Tanema Bedi. Merci. Salut biso passi. Angelica pesi passi. Voilà mère, to uti musika, to travailler. To attendre au monde na te mais to yo kana la musika. Et ça les passi le YouTube télé to télé mi pesa pour la Angelica Madeleine na la biso. Et ça les penza ma be makasi na réseau jour yeso ça tane na mbongo te. A kosa ma sole belé, ça kabelo $20 akei na. To joana beti mo ateki ba sima ninga. Naza basima atekaka boye esali pasi wala pasi peza tana to se prepare sita mutu za musika to sona moto te yabika sinta wadola tana bien kuna kinganya za na nini ata to yebisika zalite mais to bika za na bien to ka ba dire chaque jour ko zanga mutu ko perdre mutu eza vraiment pasi le lisi biso nyonso a to za na kata YouTube awa ezo sala penza mabe Angelica la biso Madeleine na biso babilo na bango pe elongolaka stress esalaka biso esalaka penza bien te esali pasi ya pasi to lelo yo lekechu kolela te lelo yo kombo Sarah ezotema liboso ya makambo yo kaka Sarah ensusu bazo bakombone mpo bazalaki na baguerre na Angelica ko totika kojuge makambo oyo eza nango bongo te bokondane Sarah pour Angelica kufa boso Sarah mtakufa kitoba ki Angelica mtabomi eza neti yaka bia bimaki nkole mamba ya Diana c'est la même chose tu yango to yebaka ça veut dire que les assoutins ko sala ba guerre te inutile parce que l'Angelica kufi déjà esali bien te esali passe ba mso bazo mona ngo normal ba yoso ba image ba biso to va na Angelica to ye to fana na force na ye to yebi courage ya mwana to yebi makambo nyonso wana benza eza passe ba merci. Binez me condoléances. Merci tellement. Atomonyo aoye na kolela sangwa liwa oyo Angelica zuyo wapi. Sangwa liwa Angelica ezwinga na statut na yo. Na butu na nga d'habitude na zala soki lisu na nga gauche zo beta. Ezara tamsu muta famille, tamsu so en tout cas oyo yebi entourage le bi journée mon bébé tingue oh problème ni non lisu zo beta na komi ko benda na obemba après to solo no air moko après na yo la ngai na tongo na la muki na mona kana statut na o price en ligne and day price en ligne na kota bona photo ni na mona photo madame Angelica ndo mona zo bengo na zo sauter wana ya ko sauter na ndako o singa ki bana mama yeno na so bon ça va na bonga manola na mona ni na ya wati eza pasi na mona so ko sa balave na chouker tu me dérange dans chouker antam azata msusu non bébé voilà bana babonga na mama bango bana baza miki makasi nzambe ayambaka molimo na kimia nzambe vraiment ayamba molimo madame Angelica na kimia aza mutsola bina vanda ne trop ya mais quand même azam to ça musala moko to yebali na yebaki non ekira ba lekechu ekiri na bino kuna après na yo yeba yepe bem sokute na nzika mbote mais ko kanga makasi ti ko makasi mazandeko to sala ni musala moko so passe ko 2 heures kwa YouTube ezu matanga donc YouTube ya loko anetinga na zabo na musapi moko biso misapi nyoso ezoki ngai pe na za affecté donc moni biso no sto na day donc presse ani to lingala na likambo ekwei oyo bato balobi bakomotia komba Sarah liboso pourquoi po bazalaki na baproblème non batika kotia koma mutu batika kotia koma mutu batika kotia koma mutu biso voilà barandongo ya internet ezala nango loyal ezala nango ya bainte so ndeni batika kotia komba Sarah liboso batika kotia ezaka il est temps biso presse à ligne tomona bacomédie mpe yango basangani basie mpe prière biso presse à ligne ezaka elo moko omoni nde toza tosangana milimo na milimo ozo comprendre liwa ezelo mo eza naturel sonza malingeta nsika sambela sonza malingeta nga kufati ba hôpital on ka biso to teme ngwana ya botaka bandaka l'hôpital on ka ya abimaka na ele on sait batika kotia koma mutu liboso liwa ya madame Angelica ezaki ayaki kobota akufa ayako bota ayako pesa naissance et même na l'autre monde a basi belé ba bota pe bisu pe ba kufa na pasi obota voilà eza ngo teke muta bomi mupo na limite ya YouTube o muta golinga bomaka mutu non batike loko wana tolela no mutu oyo aza to mona insulté na pesi bolela mutu ota ba clash en place monte ke ça ma bien et ça bien te tolinga na kana YouTube toza bomoko. Voilà un peu son approche. Merci beaucoup Binez Mbembo. Tozo continuer, toza awa, toza la kibati, toye ba non programme de Torosala.
tout ça peut Nicolas Awa, Nicolas, mes condoléances. Merci, donc ils ont bisous Neymar parce que Madame Angelica, dans la non. Tant que vous avez bino so à l'époque na cameraman na bino donc ti na yo longwelenga Congo na sali chaîne ngai Madame Angelica to yokutana ne susu na bise mère na zobala mère apesa nga contribution ya mbongo pena bien donc na nenga kini ba pesa nga ba contribution moi mbongo mo pena moi bien pena ezaki Madame Angelica mais na fête pa ya kate na yo benge suna bima ko yakite po na bite ya to kutana ndao abizo su mbongo cadeau de bolango Madame Angelica ils a vraiment belé même ba Juvenal ba bengi ba Jael Disho ba benginga de bazo ba Nicolas Mutoza kuna lobana est-ce que Madame Angelica Koufi a son abi oui Madame Koufi no monita on a mon même direct yo sala kiwana donc elo na lobaka Neymar Madame Angelica lelo na YouTube ezana ba de belé ok balia mbongo Madame Angelica misusu ba solola te misusu ba solola mais na minute muta Koufi de tozo no ilo wana to bosana parce que YouTube ngana ko mosenga nzambe sokata visa na ngai matal lelo to lobby na région de moi sina na bana nga donc na constater ba mamuna nga misusu donc parce que na lembi parce que tozo finga omoni Karine même ici to bando sala wana même Madame Angelica Tsiba yobe bana Karine nga na loba toujours que no bola maman ne zebele preuve ane même ba tumisu ba bana ba Karine mais nga Nicolas na okota te parce que na otage ngana ne mar to zai na bola mo bo ngana le ketu bola mo bo donc na ko beba na kana ba nyoso te pona boy donc c'est ça bola Madame Angelica za me belé pas na Neymar mais to le la kai merci je me mao yo zaki na madame mutuna yo zaki na ye mona mes condoléances en tout cas donc avant nanu na loba nanu nazosenga yo pardon na micro na yo parce que oza pe muto nataka trop na émission alors ngamo na conscience nanga je me te dit ba guerre ngoti wapi nazwa une décision prévenir que guerre Yvette na Madame Angelica na Karina kota ngote natika ba putala na bango Madame Angelica c'était une sœur pour moi une sœur ngana na bandé na bandal abade ko somba na kwea entra wenze munso muna bloc entre moi wenze la batika ba mesh tokuta Madame Angelica ka awala songa la bien pas la na moneka Madame Angelica mwana okay outi banzelo nga madame kana nakuteno bu ata sona na $100 la nga moni o ayo bakisama na mane ko tole madame nyonso akosa live na tongo ba bebe na kai songa la monena otole ka ketali nga te depuis nga za kiser ko sona nga na suka na madame to sololi na sa live faut compte mo ba koti na kombo na ya komika Angelica Madeleine na faut compte alors finga na ba intimité nga bi mama tula nga bi elukela nga mobali na bala faut que tu as sango no so éviter jema do finga akomela nga na message na za message en akomeli ngai bati ba bisinga ko do finga ngai Angelica Madeleine do finga nga na fingi ote lo bana suka akomeli nga na zo akabino lokola baleki nga elo message suka benga madame na ko fingo te faut que tu entende finga nga na biga faut que ko finga nga te liwa na ete ya biso nyonso totika barando totika ba guerre mo be ya motema non tout le barasson na minoko ta YouTube na bi ketana ba bela ko ya ba beti lo mo ba bela la bi tanya obe boy ya koti informer la koti inform ay to bote ay beti ka okende ay ko bota tanya mais le lobe elle nous a laissé les enfants donc ceux qui 5 on a bébé c'est que 6 to batela no bébé botela o mutu tel bande ko ba live bande ko ba YouTube botela ko ba so pour la koluka peke bande ko suko ko la mutu ba passe moko boy to bosa mabe Madame Angelica totala makamto zo leka na bolam no mabe musu na vieta kala mabe atakila bolam pona nga bolam Madame Angelica leki so na finge so so ne kanga mangala mungongo mai ne kanga mangala mungongo ende mona na Yvette Kalomo na loba makamto te po nini basala nga ba bolam moi trop donc nga ba mamna bango te na bimina fula na beli liboma na tali live pa na o tellement na s'abonner na chaîne na yo tangu na koti na monisco na chaîne ya tanya mabedi ndi place na ko mona nga eza sérieux ko Madame Angelica pena keiko na ko mona ngosko na chaîne ya tanya mabedi en tout cas moi je vais concentrer tout le monde totika barando idéologie oya les questions dans la vie yango ne faut kozala donc ça là parce que tout normal mutu ça bien parce que l'obit est yango te de loi Madame Angelica te neti opener la kibi sauter et la kibi sauter et l'homme grave Angelica qui na ba famille bon non ba na famille na ngai ba fan na ngai comment c'est que Angelica abengi ba tunyo sur na répertoire na ye ba rezi mutu mo ta répondre pour na nini hein
Angélica abibengelanga mutu te bengelanga mutu moko ta répondre mutu moko ta venir en aide ce que tolinga na biso te po biso babengi biso te bato babengaki wala bolingo te baconscience na bino yebi ke madame Angélica benga bino babenga bino bako répondre ete nzambe na likolo afuta bino lorsque ngala bakanza bafuta bino. Vamos embora, pangilomba kwansaye, yamtitana epima kenwoso, epangiambe, ufufango, wale bisola, vamos embora, vamos. Exemple TV qui tombe, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Peric boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui tombe, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui tombe, rien à dire.